Merci peuple de Dieu. Je réponds au nom de l'apôtre Dieu merci Mbala. Naye juste pour n'akoter lisayo ou s'abonner na chaîne Nabiso Francisco Prisco Bolingo. Vraiment, eza chaîne moko eza en actualité, eza bien. Pour s'abonner, je crois aux ala dessuité et nzambe pe arozanga te na kopambola yo. Ndenge ser Nabiso Miradi Mena à s'abonner, na ser Nabiso Arlene Lumé ya pe à s'abonner et ça la bien. Yo pe s'abonner et biso pe tous ba abonner. To s'abonner na kati ya chaîne oyo na lingi yo pe de même ozala moko oyo oko s'abonner na kati ya chaîne oyo je te dis eza chaîne ya actualité et tu ne seras pas déçu. Voilà nde eloko na ngaki na yebisa yo e nzambe apambola pe auteur na yango yangwana nzambe apambola